tosete bino liloba ya bosantu. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Brazzaville oye! Brazzaville oye! Brazzaville oye! Congo Brazzaville oye! Congo Brazzaville oye! Congo Brazzaville oye! Eunui! Embazie! Bilumbu bya kuloi! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kiese voka kiese koi! Chai voka chai koi! Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Tolandi matei na biso tata atei biso. Lelo eza mokolo mitano. Oyo tokokanisaka pasi ya nkolo Yesu na tata Simon Kimbangu. Matei na ye mpona kolakisa ete nkolo Yesu ayaki kati na biso mwana ya Nzambe. Me toniokolaki ye. Biso moko nde tobomaki ye. Oyo nyonso asimbi kola mibeko. Mibeko tosimba ngo makasi ntina ezali. Makambo na ye atangi mpe mokanda ya tata Nzambe ndenge babomaki nkolo Yesu. Elakisi ke banganga minene banyokolaki nkolo Yesu. Masese mwaye bato bayeba ezali te. Tango wana bafarisien bazalaki makasi te na Masese. Batumboli nkolo Yesu. Ye alobi oyo nyonso bozosala ndako ya Nzambe botongi yango 40 ans. Ngai nakokweyisa yango dans 3 jours natongi yango. Elakisi ke nakokufa 3e jour liseku ekozala na ngai. Bango esalaki bango pasi 3 jours akosisa ndako wana biso tomoneli pasi.
Mais le collège qui m'a cessé. Oh, nous sommes Luka, ngana kokufa. Troisième jour, c'est qu'on est aux Anangai. Ami bakike akotika biso. Yango mukolo wana lobaki mercredi. Abengaki bayekoli. Asokoli bango makolo, baliaki ensemble. Nde mukolo wana alakisaki ke lipa ezali nzoto na ngai. Limonade eza makila na ngai. Oyo akolanda ngai akosekwa. Liseko ezali. Bayekoli mema makanisi na bango, oh, eza nzoto na ye, pakila na ye, elingi eloba nini? Bango pe bazaki kaka comprendre te. Zoka nde soki osaleli makambo wana liseko ekozala na yo. To tobengami bakristo. Soki bayambi yo na lingomba okomi mokristo. Nyonso wana eza na nécessaire na biso bato. Tosekwaka. Toza kozela mokolo suka lisekwa nde kozala na yo. Mais batela mibeko. Sozo batela mibeko te ekopesa yo kilo pe ekokanga nzela mokolo wana lisekwa ekozala na yo. Mingi asambelaka na ye. Me aboyi kozala mondimi. Bazali bi bazali te. Mpona nini? Osekwa ndenge nini? Soki oza mokristo wana liseko eza na yo. Soki oza mokristo te ezali pasi. Mibeko mosusu sala mariage. Mpona nini mibeko elobi bongo. Me mingi bazoboya kosala mariage. Okosekwa ndenge nini? Moni tina kozala mondimi. Mibeko eza na kati, liseko eza na kati. Po lani Kristo. Nakala na 60. Oza na mondimi me tozaki komela ba communion te. Mangomba mosusu baza koloba ezali secte. Bongo bien bongo te. Alors, na 71, dit bandaka communion. Eza sous secte te. Tolani Christ. Silakisike liseko eza kati na yo. Wana nde olandi mibeko ya lingomba. Ndenge toza kotindama. Papa Kimbangu. Avant kende Lubumbashi, to bakangi po bakende na likolo na Lukengo. Wana deja bauti mbanza nsanda po bakanga makende. Kuna nde baliaki Likemba. Ndenge kolo yo esalesaka lipa. To gâteau na limonade. Bango Papa Kimbangu basalaki yango na Lukengo. Pa ya ndeko na ye ya mwasi. Mama Mbonga Marthe. Tata mwasi ya bapapa. Simande bakendaki ye. Na nzundu atadi. Kangi bake banzangu. Yango bapapa bamonaki ete
communion na biso oyo tolonaka. Po soki komanda biloko ya poto frontiere ekangami moye tosala lisusu ezali te. Yango tomelaka communion biloko ya biso moko. Miel, mafuta nzoi na likemba basalaka solution. Eloko ya monene maya nkamba tiaka na kati. Soki mai esili okotia mai mosusu te. Kaka yango wana. Oyo basalaka communion bayebi mibeko basalelaka. Bongo bia bongo te. Voilà. Makambo na biso eza tout droit. Wana nde kopesa liseko. Papa Kimbangu na Lubumbashi aseko kabi aseko akite. Bato Lubumbashi na kabine bazali bi bazali te. Boya na kambo na bimisi wana. Pese mikro soki na asekwe banani bamonaki ye akiko kutana esika nini bato bazalaki. Papa Kimbangu tango Papa Kimbangu asekwaki akende kokutana na bato na commune maire place batongaki temple ya centenaire. Place batiaki libanga ya liboso ya temple ya centenaire. bato bamonaki ye bamonaki ye te. Bamonaki ye papa. Kaka na place moko ndenge ni. Bon, abandaki kokutana ba place ebele papa. Ezalaki na place oyo batiaki première pierre oyo batongaki centenaire. Ezalaki place mususu abandaki komona na ba mususu peut-être na ba mususu na Kuna na briske yo ekomi ya koluka. Bon, pour Viki bamonaki ye. Basoda pe tango bamonaki ye. Bakendo yebisa bakonzi na bango bendenge. Kimbangu. bakende koyebisa bakonzi na bango papa. Bon bakonzi balobaki ni. Papa bakonzi bakamwaki parce que bango babomaki ye bakundaki ye mais bakamwaki. Après ndenge ezalaka makambo oyo bopanza sango te quelque chose yango oyo batama ezalaka be ezalaka te. Bongo na nkolo Yesu ezalaka be ezalaka te. Merci maman Kenovana. Kino ake komona susu wapu na loa na ba mama mika na 52. Elakisi ke nzela oyo toza kolanda eza ya solo. Matei baza kopesa biso ezali ya solo. Ya mibeko po ete mokolo wana olamuka. Ngonga ekobeta biso nyonso tolamuki. Kasi soki otikali libela yebake kilo ya masumo etiki yo kuna. Yango tolobaki mokolo wana balance. Sinon liseko ezali ndenge nkolo asekwaka. Oyo bazali kotumbola nkolo Yesu. Eske pe bango bakosekwa? Mpona nini bakosekwa te? Oyo pe batiolaka lelo baza te.
o bafingaka baza te welela molimo na yo ntango ozali nano bomoi soki okufi wana ekomi likambo mosusu kuna kokende okokutana na ye nkolo Yesu okokutana mpe na ye moko tata Simoki Mbango nde tobatela mibeko tobatela kondima na biso po ete tobika tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Kimbangis moye tike te to yamba totona ya bosantu oye pesameli na nkolo na tongo ya sika lelo na komimisato abule na komona tata mwana pe tata molimo santu